mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journaliste, pyromane. Merci, vous êtes en direct de notre émission Entretien. Entretien, là, je suis avec Joe Mubiala, en direct de Switzerland. Entretien. Entretien avec Joe Mubiala, en direct de Switzerland. Allô? Oui, allô? Ouais, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que je vous appelle à partir de Manchester dans notre émission sur Sentinel TV RD Congo. Oui, bonjour, pasteur Salomon. Je me présente, je m'appelle Monsieur Joe Mubiala. J'habite en Suisse. Je suis, comme vous, d'origine congolaise. Je suis un député, un élu du peuple suisse aussi, dans ma commune où j'habite aussi ici en Suisse. Mais je garde toujours mes origines congolaises et j'ai beaucoup à apporter de mon expérience politique et professionnelle tout le temps que j'ai vécu ici en Europe. Voilà brièvement comment je peux me présenter, faire des familles mariées, et voilà, c'est plus ou moins cela peut satisfaire votre audience ou les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Merci, là vous êtes, je vous appelle depuis Manchester, vous êtes en Suisse, mais vous avez oublié de signaler à nos téléspectateurs que vous êtes le Joe Mubiala, le fameux Joe Mubiala, sapeur congolais, musicien qui a chanté rien que je ne regrette rien. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Exactement, je le confirme. Et ça se fait passer. Il fallait que jeunesse se passe. Donc, c'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai eu aussi à être ce que vous êtes en train de dire, monsieur le pasteur, et j'assume tout ce que je fais dans ma vie dans le bon sens, bien évidemment, comme j'ai toujours dit, il fallait que jeunesse se passe, et j'ai eu cette jeunesse-là bien montée, bien agitée, très bien passée, sans délinquance, sans atteinte à la liberté, sans atteinte aux droits de l'homme, et j'en suis fier de cette jeunesse, et je l'ai vécu avec vraiment beaucoup de plaisir. Monsieur Joe Mubiala, vous êtes aussi mon oncle parce que vous êtes le frère de ma mère. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez votre jeune neveu que vous avez laissé bébé au pays émerger et enseigner à travers le monde? Donc, comme membre de famille, on est très fiers de sa famille. Ça, incontestablement, je ne peux pas le renier. Et avoir encore des enfants que j'ai connus très jeunes, qui aujourd'hui, ils sont à l'âge mature, et ils sont engagés pour la cause que nous défendons. Je ne peux encore que honorer de cette façon de voir les choses. Et votre personne n'est pas toujours fait, c'est une fierté pour moi comme membre de ma famille. Et je salue de passage toute la famille, et partout où ils sont, et puis que je leur dis encore, je vous aime. Moi, par contre, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, parce que c'est vous qui m'avez donné le courage, c'est vous qui m'avez lancé dans ce monde de la SAP et tout, et j'ai suivi votre pas. Je suis fier, mon oncle, mais je voudrais qu'on puisse parler à Lingala, parce que notre audience, les mamans qui sont dans le fond de Kinshasa, un peu partout, voudrons savoir ce qui se passe au pays, et à Lingala, ça passerait très bien. Lelo comme politicien politicien Joe Mubiala, lelo oza na regard nini par rapport à makambo na Congo, Kabila le Rwandais a confisqué mboka, ba politicien corrompu na poto, combat to komi na ba voyou ba koti bazo daté c'est quoi les combats, ba mélanger tout. Après si na yoza ndenge nini, pe ozo pesa conseil nini poto bima na nzela oyo kokangami.
Merci, monsieur le pasteur. Moi, j'aimerais dire ceci, que dans des vous avez dit que il va venir à Paradiso. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans mon pays, par le poteau, il y a des métiers qui ne changent pas. Mais ça dit, peuple congolais, peuple congolais, il y a des gens peut-être dans des colis, dans le de coller ensemble, de coller les situations à la mais il y a des moments où on fait la choix, dans la vie naïo. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la choix dans la vie naïo et l'ingé pour le bâtir. Pour ça, la macambo, les amis, important dans la vie qui est macambo, mais il y a des gens qui ont fait la Congo, la Botenga, et Bandeko, au Bazali, la Tichata. C'est vraiment pour le bâtir, vous avez aussi cas, est-ce que vous avez la mission, vous avez pas. La union, c'est dans la toujours, ça va victime, même la France, vous pouvez utiliser pour la liberté dans la Congo, vous avez la liberté des films à siècle. Mais les loyaux, bah, profiter toujours pour la liberté, bah, Tangani, l'autre, bah, dans les solutions économiques, pour ça, il y a rien à faire là-dessus. Et, bah, la Congo, Tangani, les colons, les amis. Avec le Balinga, la Malamo, mais sur les longs, bah, tout colons, va faire les amis. Colonga, les amis. Il y a un pour le baquet. Biso bakongole ndenge tozali soki boza koyokanga epai bozali kuna na mboka bozala na boyokani bozala na bomoko bolongola kimoluba bolongola kimokongo kimoswahili ebien kimongala bozala te na bomoko tokolonga oyo mwasi ezali kolekana kaka mboka na biso banda ape na kota lelo oyo bato bakufi ebele alors tolingi te tozonga na histoire ya nani kisi mutu na mutu aza na vécu oyo avivre tokoma lelo oyo bato nyonso pai bozali so bozali na mibali basi botelema bosala vraiment soulèvement populaire mosabanga teke bakonje basoda bakozwa pouvoir ou bien bakonje bazali na nani mpona na ndeko awa te epuis bandeko nanga baza na poto bandeko nanga baza na awa tina na kopetete pasi kuna olongola eloko wana ozala bobunda ti ekoleka poso moko te na possibilité naza motani na nzambe na vala prophète mais na mwa mayele moke naza nango sikoyo nakoyebisa bino ke mikolo mine mitatu botelemi na balabala ata balobokende na parlement timi boza botelema na bakartier ya bakete na masina na kingasani na njini na gombe na lemba na commune ya Kinshasa na Lingwala na Bandalungwa na Bumbu na Selembao na Ngiri na Kasavubu na Kalamu na epayo na Tangite na Kingapoa bino nyonso ya njili na bana njili kutuangana wana penza mokili na kokobosa na te donc botelema bipai bozali kuna bolobaka ata balokenda parlement bozaka na balabala pine nyonso otie moto pase bana poto baza kotala makasi na bino bakosunga bino lokola mpe mindele bazali bakao mindele bazabamindele bapesi pouvoir moko te na boyeba yango bapesi pouvoir moko te na baoyo bazali na kokonda lelo baza kokonda na kobanga baza mpe kokonda na ndenge ya kimotema mabe bakoma peuple basalaka peuple boso baki bobanga opengela na prada meme na ndako na yo opini meme na quartier na yo opini meme na nini opini tobi toboyi mokili ezokosala télévision mindele ezokosala bino nyonso bozokosala tozokolaka ngo na poto awa bakobenga na bango tozala bomoko bandeko na ngai mwana mboka nakato maloba mwana mboka te mobiala lobi bakongole babimaki mwa ndambo ya bakongole babimaki me bakuti palais du peuple barricade moto akota te kaka bato ya PPRD bazali kokota kuna baza na minduki omoni te ondire makambo ya Burkina Faso ekosimba te na Congo fo tomona ndenge oyo esami na France tozozonga exemple ya malamu te mais 3 personnes baterrorize mboka soki basolo na biso bazwi minduki baata charge na barwandais wana omoni te ke eza bisika na minduki nayebi te mona mboka soko oloba boni
soldat azali bisamino soldat azali moto soldat azali ntete azali lokola yo soldat pe ndenge asimi munduki wana soki amoni bolali na ye bolamuki na ye butu na butu moye soldat pe akobanga akokufa mpe na nzala akolemba mpe munduki wana akotia mosusu contre yo te na kotia ko contre bato oyo baza kotinda ye donc ojouer na temps wana c'est-à-dire que Burkina Faso batindeki na parlement pour basoda bazalaki na bango basungaki peuple mais lokola bango batindi soda po aboma yo te zala jouer na temps zala na mayele eza neti biso napesa bino ndakisa ntango tozalaki na matete tozalaki kokola soki baninga baza kosala mosala na bango mpo basunga libota na bango bato batindi basoda mitano ebi na soda moko bapesi ye basasi misatu donc baza mitano ekosala calcul eza 15 mais bakotinda mitano te bakotinda kaka mibale bapesi yango masasi misatu biso tobimi 20 30 ebi ke soki bapesi masasi wana bakomi 6 personnes toza 30 donc de wana bakokufa bakobeta su masasi te po bayebi ke toza mpe na liwa bazingi biso na 30 personnes toza na masasi motoba to tobomi bato motoba bongo 24 oyo baza na biso oboma biso te donc ndenge moko na peuple na bapeuple boyiba te ata batili 500 soda bango bino obimi 1 million de bato même ata 500 000 ya bato bambeki masasi ozokokonte ti bakolemba okomona mpenza te bakokoma mpenza bonoko babeki lisasi kokonte babeki boyebike masasi eza kodiminue ti bakolemba mpe lobi na nzala na nini mpe akokoka suta bike sikili akoboma ngai baza ebele bakobeta lisusu te ozala mwa kongole bano baza koyokanga bambamo baza koyokanga batate baza koyoka ngai ozali bandeko na ngai bobanga lisasi te bobotanga na bango masasi soki baza kobwaka so baza na 10 ya kimogene babwaki deja misatu nauti kozwa message na Kinshasa soulèvement populaire ebandi bauti otindela ngango sikoyo ondire bazoyoka biso mpo na Kinshasa balandaka biso mingi bazoyoka biso message yango soulèvement populaire ebandi na Kinshasa loba ndeko na nga mwana mboka donc yango naza koyokisa bandeko na ngai longonia lokumu ezala na bino longonia nzambe mpe aza kobasala nde nzambe akosala okota teke nzambe akosala yo kosala te yo sala ya yo nzambe aza kosala tino ya ye ata sala ya ye atindi na ndenge olamuki lelo yo na ndenge ozwi makasi na ndenge oza na pema na navo okufa nzambe ati asalaki yo otikali kaka ke osalela sante na makasi wana pesi yo donc obanga eloko moko te bandeko na ngai ata kozando bapangi pale kitoko olemba te bozala kaka na nzela na balabala kaka kosenzangi kote ti mokomona babo balega bandi wana 1 heure 2 heures 3 heures bazali batu bazali banyama te bakolemba te epuis poto oza kosalela mokili poto ezali bazingani sokomona na aéroport mikolo bajournaliste mindele bazali kokitaka deja mpona kolibere yo peuple congolais mpo ndenge yo se libere deja yo moko se libere ya kotiala yo sikoyo terrestre obanga te bandeko na ngai eloko na kosenga na bino nde yango wana naba oyo baza koyoka biso na poto oza na telefone benga bandeko lokola nga mpe nasalaki lelo nabengi mpe ya ngai bafamille balobi na nga me yo oza na poto to basi bokonja tolandaki bokonja na te tosungana na mboka eza libere toyebi na motuki na biso na makasi na biso nde motu na motu akosala na kolia omela tokoyeba pasi oyo towuti mpona kosunga motu na oyo akosala na oyo akosala te tokoyeba ndenge akosunga bino oyoka liloba oyo ezali peut-être ngai moto aza kobimisa po na vi chance kozala na paster salomon noko na ngai apesi ngai liloba oyo mais ezali mpe plein na nzambe ndenge esalama ezali pamba te oyoka makambo toza koyebisa bino ndeko kozonga so nsima te soki boyo tomi mpenza makasi oto tozali awa toza koluka mpe moyen tosunga bino. Merci mingi otikali na 30 minutes 30 secondes parce que ezalaki première partie. Prochainement nakobenga yo osala commentaire si nzembo oyembaka je ne regrette rien mpona nini oyembaki bana fo bakende classe est-ce que après lelo plus de 20 ans passé ya nzembo wana orécolte nini na côté jeunesse okomekaka kosala ngo lobi pesa mot ya fin.